banani ba miyibi Jacob ho obenga muyibi na nini wana yibi yokuti muzosala nga trick na Rachel quel muko yiba nga yibi ne o yibi bampungu na ndaka wana kuteza bajia bana nike parce na moni mwasi moko te mwana moko pete seva na nga moko pete esclave na nga pe moko te kati na groupe na nga oyo legion na nga nyoso na zana yango oyo aza capable ya kokene koboma kata na biloko buzoba wana bampungu abi aha lelo kondima mengano futo signer contrat que soki na kangi mutu azana bampungu wana bino nyonso boza kosala retour na village et puis boko banani ba esclave wana première condition papa Jacob a problème ezate to signer contrat mengai pe aona lobi yango bien ke mutu nyonso komona ke ye mutu azibi bampungu wana banga ba medai wana ba biloko nyonso idolatry nyonso wana kati na libota na ngai kati na bato ngai naza ko diriger ona yesu bongi biloko nyonso biloko buzo ba simba yango pete mutu wana akokufa toyokani luka yango ayebisi bana Israel nan awate ayebisi bana na nyonso na basi nyonso oyo kaka manake yani veille yo fu ka foti foi contrat signé papa banende ngolobi akena tante ya nani ya mwasi nyonso na bana nyonso na beslava afuye amoni mbungu moko te akomi sikoyo na place ya Rachel nzoka le Rachel mzalaki nango akimaki na biloko wana azu yango atia na kati ya makolo na lokola bana eze bazakola to pantalon tibino te bokomi kaka bakola excuse me bazakola ta banzambala yeti la la de bato moyen ore bana Israel bikuti no bala kaka banzambala ba kitambala ekita tina se oyiwe ngomona suki mwana mwasi te Rachel avanda ibampunga papa na alobi na yeboe papa ta komi prêt à bien fouiller par ton monité hier Rachel a une couleur ya cheval papa même place de cheval na zoya il faut na papa ko ya awate je te dois du respect ndé na zabo makambo yela kabiso basi chaque mois eye linga iko ya wate papa tanga yoka ibongi surtout batampungu oiki batampungu parmi ba to basaka ba manji ba kise loko liboso ba yina na vina bango batata nyonso wana ko ba loi na bango parmi ba première loi ezalaka komeka kotambola na pembeni ya mwasi aza na nini na makambo bino ba mama eyela kabino chaque mois te nde biloko wana ale abayaki te me comprendre ke aza na yango pete alisava na ke nde papa wana ye na basoda na ye bazongaki na bango na village wana Aran ababengi biloko wana ale abayaki te me comprendre ke aza na yango pete alisava na ke nde papa wana ye na basoda na ye bazongaki na bango na village wana Aran ababeki kimaki mosiko mais siko tamba kenaki Rachel abandi kolela abi mobali na ngai pona no sinaki contrat wana ya nini ke moto ne sa komona biloko wana akosani akokufa sikoyo ko ngai pe bobo fife na yo naza ko confesser mono ngeni na ibiao bandaya kobosa na te nzambe depuis que Abraham tina data lelo yo to lobela na emission ya nini ya saga na Israel na Jefta kolapa ndaye tege munzambe moyo Joseph Jacob alwaye munzambe moyo peu importe nani yango oyo nyonso komona na ke ye muzana bampungu wana luna mundu kuma nani ebembe donc sinamena mabele sinamena na lola sikoyo Rachel eba ko sambela abi problème zate me obalo ko sala eloko moko te mingai na nzambe to kutana na nini na losambo Rachel afuka mi leli epana nzambe yoka sikoyo parce to bani ko kota na clé ya makambo ya mateya oyo siko mateya na pse ngeko na place oyo to lingela mo ezalela
Rachel la prière alobi boye nzambe na likolo yoko nzambe ya mawa plein de compassion yo yebi ete ngai en tant que mutu ya pamba na mabele ngai Rachel me nayeba ye komikitisa mpo na ndima libala na bombanda libala ya ngai moko me nayeba ye komikitisa yo mpe nzambe na bomoi opekisi biso to ndima na nini na bikeko paseke bikeko eza nango na nini na puissance moko te mpo na nini okolinga ngai mwana na yo mowumbu na yo mosali na yo na ndima bana na ngai na bakoko na ngai bakende kozala esclave epai ya papa na ngai likolo ya nini ya babiloko ya buzoba neti bampungu ezangi nango valer eske yo vraimen nzambe okondima biloko boye eske yo mpe te moto opekisi biso tosala bampungu te parce que bampungu eza nango na nini na puissance moko te eza nango na valer moko te siko ngai nazwi yango eske okondima libabe oyo malédiction oyo eyela ngai likolo ya ngai nauti kolongola bampungu na ndako ya papa na ngai question boya liboso akanela yo na nini nzambe yango wana eske okolinga bana nga bazonga vraimen baesclave nzambe esala nini yokela ngai mawa parce que yo mpo oza moto ya mawa me ngai mpe naza kutu moto ya mawa me tala mawa ya ngai mwana mokili nalimbisi sere na ngai bongo yo nini yango ezangi okosala nini olimbisa ngai bikisa ngai nzambe bato nyonso baningisa nzambe na bible banda na ancien testament tina nouveau testament mabondeli yango jamais ezalaka alalala ekende berima rete sekite ezalaka nango baphrase ya mokuse kaka baparla langue oyo betokomi nango kaka mayeke sende bere rima ruga ema kekekekekekeke yango te nzambe aza kosinterese nango loba na nzambe oyo oza na yango akoyoka yo kotsana mpe libondela molai te akoyoka yo bato nyonso baningisa nzambe mabona oyo ezalaki kaka ya mikuse phrase moko kaka mais phrase nyonso ezalaka nini na question nzambe alingaka bakestion soki okadole nzambe question ezali ke eya eke nzambe atoki na réponse biloko wana oyokaka ke nzambe atire attention na yo okuta ngo na job kende kotala place job apose nzambe question nini yango yo nzambe oyebi ngai nasali nini awa be soki oye na bele ngai na yo tokosamba ekokoprouve ngai awa nani Rachel tala mama ya mayele akambiki nzambe yo te moto alobaki bampungu eza biloko ya buzoba siko na bimisi mpungu na ndako ya papa nanga biloko eza buzoba nakoki kobwaka yango eza na ntina moko te siko yo mpe nzambe olingi opermetre mpo ngai Rachel nakangami na bampungu ya papa nanga biloko ya buzoba nde okende kondima siko ndaye oyo mobali na ngai na nani naye papa nanga balapi eke ekutama na ndako ya bana na ngai bazonga lisusu na nini na esclavagisme kuna na nini epai ya papa na ngai non nzambe talanga likambo oyo nzambe alobi solution yango oyo naza na yango nayoki yo Rachel nalimbisi yo bokozonga lisusu epai na Aran te epai ya Laban te bokende kosalaki esclavagisme te nde ndenge wana Laban makolo ekatani ye siliki vutukiti me wana section nde kaka bongo première section Jacob ye ali nzambe yaki ya moyo ne jure point la fille de Jephthah alobaki oyo nyonso akoya koservir ngai oyo nyonso akoya kokutana na ngai ya liboso na kosakrifie asalela nini nzambe atala boye fille na ye Herode oyo nyonso kosenga na kosala nini na kopesa yo mwana ye kaka na sani boyeke tia mutu ya nani ya Jean Baptiste Herode atoka nango abina alapaki ndaye akatisa mutu awa Jacob abi oyo nyonso akomona okafotisaki aza ebembe nde bisika noko ya komona ete ndaye ya Jacob alapaki ete akozala ebembe kalenda yo katulako fala retire baparole na ye bon nayebi na ngai te koma okoki koretire parole ya ndaye olapi deja yo mutu okoki kolapa ndaye na mabele te nzambe alongolaka ndaye ya mutu te soki olapi ndaye na yango wana biso nyonso toza na mabele tokeba kolapa bandaye okoki koretire yango te me ye faso na biso bato ya mokili topreveni kaka mwana oyo okomona na vi na yo okobonga te mwana wana bana ebele baza na balabala bakoma na mababe bamalchance ezalaka te malédiction parce que malchance tolobela yango déjà malchance eza biloko ezalaki oza koyeba te mpona eza koya mais malédiction toyebi mpona nini eyeli oyibaki toye naka ya Rachel toyebi mpona nini eyeli ayibi bampungu ya papa na bango yango wana esali eyeli
voilà nde biloko ndenge wana malédiction oyo ko Jacob akoki kolongola yango te. Bref, mama Rachel azalaki na zemi nani ya Benjamin. Benjamin mwana nsuka ntango bapusani na pembeni pase bazalaki komenase bango kokima bazalaki kokima bakomi na ville oyo ya Betelehemi. Bethlehem de Yuda. Ntango bakomaki na Betelehemi wana mama Rachel posa ya kobota eyeli ye oyo akomona bampungu wana kasanti kafete foi na era kobota mama Rachel kalenda butako bainfirmier bapropose ye oza na choix moko yo okokufa ube obimisi mwana choix ezalaki tika mwana abima anyway eyebanishaki kafuti foi parce que ndaye ya Jacob il faut ezwa place mekanisa Jacob bonbon fifine nani Rachel akoki koretire yango so te akoki mpe kochange yango te akoki mpe kosala eloko moko te alelaki